Vous êtes obligé ensemble là pour la biso. Dans l'année Panzani, pour être passé de la foi, tout le monde commence à dire de n'importe quoi. Mais moi, j'ai toujours dit, dans un 100%, mon centre, tout est là. Mais on fait quand même un effort, on a essuyé mon centre. Tout ça, moi, discipline, mon coco, il nous a permis, mais quand on a vu ça, il utilité pour couper ça, diable, accepter. Vous voyez, il passe des fois les gars à la TV. Et moi, si on a passé des fois, moi, si on a servi, moi, si on a servi sur la TV, on a passé de la fois. Est-ce que moi, si on a passé de la fois, place d'une l'église là. Mon numéro, il y a wapi, parce qu'on a le téléphone, il a un téléphone, on a cotinda comme on jamais ma poto. On a dit dans la aventure, on va poto. Tant on a dit dans la zone, on a cotinda la poto, on a cotinda batuti. Menza. Mbote bande MDGDT mafuta sekezelingo bino la grande dame kana cadre actualité bande ko babolingo neto misana ko yakopesa bino basango pe kopesa bino conseil bino boyebi biso tozana plus pour conseiller. L'homme de Dieu Mayata en larmes, mais quand il y a voice avec beaucoup de regrets. Et il y a basango ou ekotambola na kombo na ye bande ko na ebisaka bino réputation basakana kanango te. Une bonne réputation, dit la Bible, vaut mieux que les bons parfums. Pourquoi comparer on a parfum? Yaya, parfum sur le tiango. Il y a solo malamu to ya mabe. Solo ata ya kaka bolimbi c'est ça parfum. Donc bisika o eza ko bimela. Tango oza ko ya direction wana avant même yoko makamu PPC pesa ki sango. Donc tunga wana so eza solo mabe oko mate. De même so eza solo malamu avant même oko ma place solo wana ya malamu so bimela. Oyoka solo. Réputation. Yango bandeko, faites très attention na basango oyo bomemaka na bakombo ya bato. Parce que ko bebi sa vie à mutu na réputation. Bandeko, de quoi il s'agit? Il y a ba rumeur ezotambola, il y a ba sali pe même ba émission en disant que de la foi escroc. Mama moko na mobali na ye, so pe bazaki na projet so ki pe roya poto, nzela so ki atirki. Ye moi so na ke no yebisa mobali na ye nini o asololi na de la foi. Na téléphone de la fois azala ba copia bato batindika bato so ya bangulu so ndenge nini makambo ke ndenge so ba escroquer bango et combien de la fois à escroquer. Les amis, ba période mo passer de la fois, je crois plus ou moins 3 ans passés à Kangara, Facebook, tout ce qui est réseaux sociaux bande ko lingate pourquoi le koloka ba makambo bandeko puisque tozo ko évangéliser pe na réseaux sociaux minuma ba tozo bikape choisate musel na nzambe surtout que na temps oyo et nzamba facilité ma ramunyo so biso ba miso to koma roté pe na ba réseaux sociaux bazo témoigner pe. Mais il ne peut que faire l'œuvre de Dieu en utilisant tous ces réseaux pour la gloire du Seigneur. Boyo ki ndenge mo lobi à 100% mon sang douté. Et tant qu'il il a aussi des failles, il a des faiblesses, ce qui est tout à fait normal pour tout être humain. Même la Bible le dit. Mais néanmoins, consciemment, il y a des gens oyo bazo bunda quand même na lisunya molimo mosantu quand ndenge mo lobi ba plaire nzambe. Et pourquoi kokeno kotambusa komba mutu en mal bandeko ba makambo oyo les amis na ye ko sala émission pona kebisa balandiam de GDTV na kebisa ba na nzambe na kebisa ba yike écoutez-moi. Mutu nyonso te basalelaka ye propagande ya mabe to pe ya déstabilisation. Il y a des gens qui sont intouchables. Wana na roba na cas général. Yana bato bele ba vie ebe ba likolo ba marambo. Ezana bato basimba raté surtout so kaza innocent. Lelo o bane olikambo yako panza smutu sango e kuma na ngolo mo boye. E lo mo amukie. Yana bato bele ba émission auto sala ka balanda raté basuka kana ba titre. O kana commentaire ya fingi o comprendre que alandi na été. So atala ki émission ta mususu alinga comme à niveau anate. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Titre ka pamba et s'il y a même ça moi qui pas bêti li solo. De la foi escroquer nani les pauvres. Et puis maman wana soi-disant à solo lina de la foi. Il y a bi mon de la foi te o atera partout. Au fait bref moi j'ai compris que il y a un côté que parce que c'est vrai il y a un bateau
baza ko escroquer bato na bakombo ya bato toro lobelango mais pona mama oyo soki ya solo ndenga oloba na ke no solo ngina de la foi na ndimi na ngate à moins que ezala o envoûtement mutongo soki pe ya baki azana bakisi soki pe ndenge ba mama na ya ba mama de modèle ezala sute eleka to sito timbelango ya na oka bato moko oyo bana bango na volonté na mauvaise foi ya kobebisa ba réputation ya bato oui parce que mungonga de la foi vraiment mutako bukango yo solo lina de la foi ou encore solo na de la foi na téléphone et puis ma solo ya mbongo ebele oyepe koyebisa mobali na yo nzoka ezali nango de la foi te est-ce que ça a des sens de la foi lobi asala ne ba mamba ba voyage te ye ayebi pe bato batindikaka bato te ye ayebi na ye makambo wana te donc muto moi soit solo laki na ye toyebi ta solo na fantôme moi je ne crois pas que moi soit na solo na parce que mobali na ye yana ba voice mobile les otambola bonga na intérêt te petit na kotia ngote baka bato mabe ono mwasi na ya ebisaki na solina de la foi bato belé je crois boyoki ki ba voice ya tata wana na solina de la foi à convaincre ngai ma ba voyage tout ça n'importe quoi mungonga de la foi na ngwa bungi mungonga de la foi na la bungi mungonga de la foi ata na sa pongi na la na bémission de la foi trop te mais na robunga jamais mungonga de la foi to ebi mayata même na ba théâtre sa façon de parler ndenge moko ye moi so ke no yoka muto bo so la ma ba voyage ma ba bon bo so la une fois te siko yo ka mungonga de la foi na ba réseaux sociaux muto bo so la na téléphone vraiment ya solo wana a imitaki de la foi atako to ba imitaka bato to boyite mais na ebite moi je crois qu'il y a na onka bato mete mamabi o bo linga ba salir ba sel na nzambe les amis faites très attention. Et na bato ebele bazoko escroquer bato na bakombo bato yango na yena kebisa baike bino bolanda biso o ozala fan ya mutu mobo mona na ba réseaux sociaux ba pasteur kaka te mikolo leki Ronel Nkosi to salara émission ya Ronel Nkosi awa plus ou moins 2 mois passés na chaîne auto salara émission ya Ronel Nkosi ba portail plainte na tata moko pona mwasi na ye avant même comment la ma plainte ezali penda ba mamo ya ba poursuite ya kolandela ye baluka même basale mabe ba enlever ba biloko wana bandeko nanga et pourtant moi na bato innocent pona nini yana bato bafungola ba compte na kombo na ye ba escroquer basi parce que mingi ezaka basi surtout soit moi mbal moi ba boga alula ka linga ka mais aza prêt à tout akobimisa ta mbongo nyonso azali na ona banka tindi biloko wana eza ebele ba pasteur ka te même ba artiste bato nyonso oke no ayebani mususu pa ayebani te aka mutu moko boye nzambe akele azali na ye bien azali kitoko na réseaux sociaux akoma na star bato bakomelaka ye e mingi eza mpe ka bana mibali bayedo basala ngo mingi na bakombo ya bana mibali parmi babiloko oyo ebebisa réputation ya Moïse Mbiye eloko ya na kati Mbiye moyibi Mbiye escroquera basi surtout Moïse Mbiye bandeko bondimelanga yana bato balia bambongo na ndenge osakana te na kombo ya Moïse Mbiye bamikolo leki awa eyindelaka ye awa na kota live moko ntonto moko abenga ao témoigner alobi ex na nga mama leki na imagine mutu ango basi bakabona na bango déjà donc jamais kuta koya akozwa part na ye to yakoloba likama alobi ex na nga mama leki na ye abanda kosola avec un soi-disant Moïse Mbiye aye kotia en contact na ex na nga wana le nièce na ye kotia en contact moko mususu fi yango ayebisinga wipiki tosolina Moïse Mbiye na WhatsApp babenga ngo nini na appel vidéo. Les amis, faites très attention. Réseaux sociaux bozomona et comme ils développent dans niveau moko bwana ngo idete alobi to solide comment mbalwana ayebi ba mambo ba biloko alobi bo solo lina ye na nini na WhatsApp na vidéo siko présence d'esprit kaka parce que et comment iba mambo ya ba prière faut kotinda mbongo tout ça moi mbalwana msezela nana pendant que vous bobane ko solana amé ko tune mo quelques questions monique ezaki Moïse Mbiye était pourquoi alobi eza na logiciel moko logiciel wana oko solana mutu na WhatsApp ko chepe photo na yo zoloba ebima ke non neti yo mesiko ezala ndene misu efunda ke non mutu wana bo solana eza yete
photo batie wana muto yozo mona wana apparemment miso ezalaka et blink karaté ko blink ezani ko blink ko blink na bande ko français comment passer omoni lingala pesa pauvre na peut ko blink na lingala les années omoni to jamais muto ko tika la constat pendant plusieurs minutes azo ko blink te miso o kanga miso te o sa clin d'œil te voilà siko o wana ezaka so na mutu observer miso mona ke miso apparemment ezaka couleur soki ndenge nini wana nde garçon expliquaki apesa ki des indices musu na bosani yango alobi na été fait très attention eza Moïse te et tant ba meki ko piéger ba comprendre que bref ezaki Moïse te et pourtant pendant ta mulaya solo lana mama leki ya fi wana mama leki pa kenda na bolingwa tinda bambongo ezaka yete yana bato belé bizarrement na comprendre bato soute bon habité bato so basala on a bakisi bolingo obi place pe bolingo ezali mutu aza remporter facilement comment expliquer yo mutu bo solana aza na Congo Moïse mbi aza na Congo mais azo psa otinda mbongo na kombo ya Ousmane moko boye aza soki na West Afrique yo pozu mbongo tindi est-ce que eza na sens vraiment mutu ko réfléchir te yana bato belé beskoka ba 3000 €, yana bato belé bref babiloko wana bazo sala mona ba kombo bato belé surtout ya ba pasteur ba jeune pasteur ba mai kalambai babiloko wana salema ba de la foi babiloko wana ezo salema yango bomoni to na lobaki na yana sala émission na lobala moto moko tu es là peut-être aux na fan moko o sepela na olingaka na minute ota musupo sur côté en contact na ye keba ozo solane wana parce que croyez-moi bomoni mutu nyonso akomani kobanga makambo mutu tout akomani kobanga makambo déjà ndemu ka modèle mukile ngo koma okendele nandeka bapanzaka batongo basango wana bondimela ngai mutu mo olinga kondima kozwa risque ya bongo te Moïse mbiye moko boye to de la foi moko boye to mai kalamba moko bafungoli compte na ye azwa en contact ba fille moko boye asenga bango bambongo bondimela ngai azwa te pourquoi parce que ba ebi kende ezana ba pejara bango bino boyebi lisola zawadi ti bino boyebi masola zawadi ba ebi kende bazana ba pejara bango ebele kutu ba commande kutu ko éviter oka pe oyena ba intention mabete mais vika oma ba problème oka akimi na ye a éviter na ye mais okende pe na makanisi mabete pourquoi kapona ko éviter ba makambo parce que ba comment mal répéter na ba mamusu ba ebeli ni mutu ni makolo donc faites très attention ba bato bo sola na ba na réseaux sociaux mingi e abangote ezaka ya Congo te nga na rata eloko wana ya Etofisi surtout ba Etofisi faites très attention bien que ça fait un peu longtemps plus ou moins 3 ans passés Etofisi soki 4 ans passés moko asenga nga na Facebook to solo lane na WhatsApp na moni penza Samuel Eto na kati ya voiture na mwasi mwa mondele pembeni wana Samuel Eto azobeta na Qatar ngavu na oseka wa na moni star elekela ngai o azotala nga penza azotala nga azoseka pe abisinga no comme na nzela na koma bongo na rappeler yo bandeko na obetela bino ndoto te na obetela bino makambo komela nga na osola na Samuel Eto na video na WhatsApp azo seka pe na okapenda mongongo ça va to solo lipe wana ok d'accord sikoyo tellement ba rata déjà ko sala nga eloko wa ndengwana na ba béninois moko fallait na tinda mbongo na Cotonou tout ça o basala ba mikanda ya banque mikanda ya banque bino bolibo tindela mbongo heureusement mutatimisa nga eza passer na ngata nga otikisa sa sikalobi keba mwana nga moko na kini ya molimo babeta eloko heureusement na ngana tinda mbongo soit disant mutu moko boye a pointer ngana tika na ba bien na ye mama moko mondele soki ndenge ni na famille te siko bato ba travailler basala na nini na ye nde bango ba contacter ki ngai siko fallait ngande na tinda mbongo soki 400 € pona ba démarche ba document na ba kosala légal tout ça peut permettre ngana ke na ba transférer mbongo na banque na ngana zwa siko mutu wana Samuel Eto escroc wana tango ayebisinga ke non ndenge eza boye parce que ono fala pesa nga so pe $600,000
$600 000 pour la mamukara ya ba orphelinat ba bilo wala ka ndeto ndena bana usala wana et comme que non non nasala natinda mbongo so pe na Western Union natinda mbongo soki $100 so ezali combien wana pona ba formalité so bilo ni so ngana bi c'est quoi Samuel Eto'o vraiment sangi azangi $100 osalisa ba mikanda so ba bilo nini oh non madame ngapsa miyibi agangela ba ngapsa omoni bino bwa ko lakela mama bebo zela bo kufa na ba mambo bozo sala on a bloqué. En fait, bref, biloko bandeko ezala trop, même ba congolais belé pe ba kota na kata ba je oyo ba niake roaming bo solana ba Facebook ezala na bango te. Période moment na bango solana une certaine Olive Lembe na Facebook. Tozo solo la paix, fala paix sanga $1 million parce que batango ba mo ba bandaka. Aibi ke ya mutambongo ti. Soki a flashé moi l'homme au fond on m'a dit oh qu'est-ce que tu fais de la vie oh maintenant je peux te connecter dans les affaires et si aujourd'hui tu recevais tu percevais autant d'argent tu feras quoi avec moi bon mais non j'ai un projet de soutenir les orphelins les minutes tout ça ok d'accord il y a pas de souci numéro WhatsApp numéro izala bongo après yo comme makambo il faut passer à l'application ba formalité banini il faut noti na bongo ndo ba je na bango. Do bande konangai ne ko sala émission pona kebisa bino faites très attention. Bato bele bo solana bona ba réseaux sociaux eza bangote. Eza bangote. Et a bangote. Et baza ko lia bato bambongo, ba o scroquer bato bambongo. Ah oui. Misusu pe oka relation amoureuse. Dona o timbisa bino faites très attention. J'ai un ami serviteur de Dieu basala eloko. Moi, si mon quoi Sengé demande d'amis na Facebook, de solo, non, tu me tues, non, je te vais, moi, bon. Aïe, pas mes mamies dans le yenge, aïe, comment on love. Bolingo, WhatsApp, tinda la ba photo, tindi ba photo, moi, si y a le côté à motaka. Yo, mon gars, moi, tindi ba photo à motaka là. Oh, ouais, c'est que, nous avons des amis, moi, mobile, à piéger. Tant que tindi ba photo mitaka la jeu à enregistrer nini à serve ngo bombiango et komi harcèlement ndenge za boy tina mbongo tension mbongo ezate nazo publier yo donc nazo expliquer bino ba mambo bandeko bokeba na réseaux sociaux bokeba yana bato belé na minute balala ba pongite pourquoi parce que mutaka la na ya tindango et pas mutu moko boy o ya kanisa ita mususu ke no bazaki na relation amoureuse balingana na ba réseaux sociaux nzokande ezali kaka moto moko arnaqueur na minute ekomeli ngambo misu pe batinda bambongo mais boyebake babiloko ndenge wana ata otindi mbongo lelo esali neti moko dose lobi bakoya kozonga susu parce que déjà baa déjà na masolo na yo donc okimela wapi okimela wapi ebele baosaka na bango na ba Facebook wana. J'ai une amie camarade na ye il y a quelques mois passé atindela mobile bamitaka lazala soit disait son en Canada. Et vous comme sous-ka pas pirata Facebook. La personne va nous que tinde la ba contact na sur mitakala nae. Donc moi si Sonia kokate akima longo na mwanda akimi na suki na banzangu suki na kimpese likola son. Na ebite so suki la ndene. Ridicule ndenge na son mitakala sambo na Facebook. Donc bandeko bokeba so ina yo sala émission o ezala pona kebisa bino ya liboso pour vous-même batu mususu kanzozo sola na eza songolo te yo ebika ke no star nani star na ngana préférer na linga ka icône soki nini na ngai soki nani na ngai mutu na ngamo na lelanga na linga ka mais mutu wana eza na moyo to sola na mutu mususu. Mususu basango boko yoka songolo escrokaki surtout basali na nzambe faites très attention OK beta lisolo boy oyo mema malédiction pamba parce que muto ngeno beta la po bo bana rotongo bandi ko finga miyibi bandoki bescro yango bako zonisa boy bako sala boy mais et pourtant muto bato ana innocent muto bato azana innocent vraiment c'était ça ya mukoto zaki nango pour vous les amis bo keba et kenge fait l'homme keba na réseaux sociaux pas de confiance na réseaux sociaux keba na bolingo réseaux sociaux
ke bana ba cop na réseaux sociaux au business mo bo mutu mo bo master mo bo et belé ba se faire arnaquer mutu mo bo sola ne ka en ligne ngale ki na ngai ba escroquer sur 500 sur 600 livres 2 ans passés je crois année passée année écoulée et on a iPhone sur 12 bimisika iPhone sur bimisika dans les 1500 plus ou moins. Si vous avez un iPhone, vous avez une promotion sur le tinda compte bancaire. Bien, melai mbongo. Mbongo ne kenda tilelo. Tilelo. Yé karaté. J'ai un petit frère à moi. Yé kutu basale loko wana 2 fois. Yé liboso 1000 livres sterling. Mbongo kenda bien. Keba na ba cop na réseaux sociaux yaya. Mutu moko boye. Boye biete bosola na réseaux sociaux. Ça la so ba business. Nga ezala de fois oka groupe WhatsApp mo boye muto koti oyebi ete aka otala boye baba chaque 2 minutes babilambe ezo kota babiloko ba Turquie o bosala ba commande soko sepeli soko maman papa on se connaît pas kaka boye na réseaux sociaux combien de fois ba kotela ma inbox na yebi koute azu numéro na wa surtout biso ba na réseaux sociaux azu numéro na ozo ka français o congolais te misusu pe ba congolais moko auté il y a pas même il y a plus ou moins 1 mois avant na ba français y a ba Molière on dirait yende monsieur Voltaire amoninga penza zo bangana ebise papa na pesa ki lingala moko alobi na ngao ngana ebise na conseil na lobi na monsieur asalinga ba voice ono kopo moko so pe na est à Congo kuna supi ba diamant suki biloko ni suki ni so ba produit pharmaceutique suki ni oh deuxième fois eloko ane komela mutu mo ba sanet keno ayebi yo mais oyebi na oyete muso akosa no azala na France auto kitaka Congo pona ba masolo ngo wana alibo sala business bande ona otimbisa bino tam so eloko ekomela yo bosa business abani ko betelo masolo ba produit mo baloba ba français bien ozo kaka langage na elobele malembo mona keno o muta solo nzoka escroc moko na ebisi papa bible l'homme vivra la sierra de son front c'est vrai vie a passé mais moi je te conseillerais encore Kemba ozwata 10 francs nzamba opambola kina balole nga boye bien mal qui profita raté ailleurs répondre nga yo non na vie et avant na ko réagir à mal il faut luka ko yebo tu peux rater opportunité peut nzamba tam so fungole yo porte mo ngapse vanda na ba opportunité nzamba tingeli yo vanda lia mbongo yo moko. Donc les amis, faites très attention mokilo bo mona e comme na mambo belé réseaux sociaux bozo mona e comme na mambo belé et misupe ba osala mambo wana na sia ba kisi. Faites très attention. Yango mon na biso rabino les amis, faut sambelaka. Faut développer l'intimité avec Dieu. Parce que muto ana ba biloko a moto, soza faible l'esprit, ndimela ngai ba kozwa yo, on va t'avoir. O sutuka trop tard, déjà ba melio simbi muto. Nga penza na za crâne. Nga penza ba escroquer nga oui, ezala biloko wana. Pourquoi? Parce que j'étais faible d'esprit. So on a vie de prière équilibrée te ndimela ngai ba envoûtement na elonga yo. Parce que basala ngona sa ba envoûtement. Na malobane kaka pa ozwami charme ekangi yo. O memami na loyenge pe papa o luka boy muta bloka yo. O simbi mutu o leli na monoko mboka. Bandeko poto fichite, faites très attention na ba copie ya réseaux sociaux. Faites très attention à ba sango ya ba réseaux sociaux. Passer songola escroquer. Autant de quoi bandeko makambo ekomi ya mabe makasi na ba réseaux sociaux ya osakanate. Ba nuire ba vie ya batu na ndenge osakanate mokili mawate. Ya mokoto zaki na mpona lelo ya mwana les amis. Et moi c'est la grande dame, ezaki tolikat na bonzambe. Na kati ya MDG TV mafuta sika so zemba no liboso ya ya. Ko zanga te kotikela biso libonné na yo moi like et ça la bien ce qu'on activer cloche et permettre de temps à autre aux avoir notification il y a une émission sur les côtés de temps à autre betela surtout tous les jours nous postons et bien qu'il y ait un mot contre certains mais en tout cas on est là tous les jours pour nous conseiller bino pour nous aider bino par rapport à ma union sur les canadiens en moi nous parlons de tout et nous conseillons selon le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, na moni bino mbala esima, de bonnes choses à vous. Merci. Au revoir. Bye.